Bonjour amis internautes de congolocolénews.com, bonjour à ceux-là qui nous suivent également dans lecolécongo.com. Les parlementaires debout, comme on les appelle, comprenez qu'il s'agit des militants des l'IDPS qui se sentent rassemblés aujourd'hui autour du secrétaire général adjoint Augustin Kabouya pour un meeting de conscientisation. Au cours de celui-ci, le secrétaire général adjoint Augustin Kabouya a affirmé que Bruno Mavungu n'a pas été désavoué par la base et a également donné les messages du président Étienne Tshisekedi qui dit que le respect des autorités doit être des rigueurs au sein de l'UDPS notamment. Il invite ces derniers à respecter Bruno Mavungu. Alors quant au mariage UNC et UDPS, aussi le secrétaire général a rappelé que l'UDPS n'est pas un parti de l'opposition puisque c'est le président Tshisekedi qui avait gagné les élections, mais aussi il a donné les éclairages quant au mariage UNC et UDPS. Baye Bayoka Kalingala, Lelo, Batoto Bengi, parlementaire debout, topé, combattant ou militant, il y a UDPS, Sangara Kilelo, Natongo, na Liboso, il y a Mwanamboka, Mokambina Bango, Augustin Kabouya, Oyazali, secrétaire général, porte-parole adjoint, il y a UDPS, Yende Asali meeting, il y a conscientisation pour na Koebisaba militant, na Bango était Bruno Mavungu Aza désavoué Bongo na partité et puis Étienne Tshisekedi Alobi na ba militant ba pesa Bruno Mavungu respect makasi pe respect na ba autorité nyonso alobi pe lisusu UDPS eza bongo na molongo ya ba parti ya opposition te pambate et mwana mboka to président Étienne Tshisekedi yende aganyaki bongo maponomi oyo uti koleka kala mingi awate pe apesi lisusu mwa mwinda na mitu ya bato pambate bato balobi UDPS na UNC bakomi lokola bana mapasa na yango bolanda ba image oyo nde tokutani na bino juste après. Merci. Et puis alobi na ngongo moko malamu et c'est coïncidé mais un groupe d'individus ils sont alignés à côté. Mais Hollande président depuis hier, 19h30 de bandage, 20h30 de bandage, 23h, Natongo Awe Saka Boko, Yango na Yango. Moto Babande Kolobete, il est malade. Alobaki Awa na avion médicalisé. Mais 5 mois après, le président élit vient de se prononcer publiquement. Makamo Yarobi a réconforté tous les combattants et puis a souhaité meilleur fait à peuple congolais. Mais na makambo nyonso ndenge tolakisaka awa dans toutes les circonstances esengeli koremercier Nzambe. Président ntango abandi alobi naza koremercier Nzambe parce que azalaki na bafaiblesse ainsi de suite, mais lelo makasi ezali naza kotonda Nzambe makasi. Mais na makambo lolenge ezali naza kosenga parce que nde likambo tobande kobetela 7 heures du jour au jour ndenge na bande kolakise ata nake na gauche ata nake na droite likambo tozali na yango teni ya dialogue. C'est ainsi le président éli Étienne Tshisekedi ake plus loin kolobete naza kosenga na communauté internationale. Ma résolution 2098 ndenge président alobi résolution 2098 yango po mateni ya dialogue et puis ake plus loin kolobete l'an 2015 c'est une année
na biso oyo esangisi biso awa l'IDPS naza kosenga na bakombata na bakati batosa la hiérarchie boza kolandano malamu batosa la hiérarchie parce que bafond rumeur des fausses informations ebandaki kotambola. Il y a même certaines personnes qui vont la secrétaire générale Mavungu m'a convoqué et qu'on a ça y est, qu'on blâmer ainsi de suite. Mais ce qui n'était pas dit. Nayango, oh, il y a un côté. Ceux qui parlaient n'importe quoi que ce soit. En l'égard, il y a le secrétaire général. Le président élu vient de confirmer pour la 17 et Sengeli Kotosa. Oh, la Kotosa était tant pis pour lui. C'est-à-dire avant l'Ibanda et à Masolo. Parce que vous remarquez qu'au sein même il y a pratique. Certains cadres ont déjà inscrit. Madame côté les Makolobete, au secrétaire général Maboubou Azakosala, secrétaire élu à côté. Comment il faut impliquer ma combattant ya parti il faut qu'on manier au nom à quoi sert les dialogues mais ils sont commandés pour la 17 jours au jour ce qui doit être la dialogue ce n'est pas une invention de l'IDPS depuis que Joseph Kabila ma chef d'état Moussous au colonial le 24 février 2010 Basignaki na Addis Abeba encore autobéni encore calme. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'hémicycle la palais du peuple, Bamata Bakita, il y aura la tenue du dialogue. L'IDPS, viva! Viva! L'IDPS, viva! Viva! On appelle ça Maloba. La secrétaire nationale à la personne qui a Augustin Kabou. Tant que nous avons poussé à Awa, nous avons été à Maboko Makasi. IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Et c'est du Omulumba, viva! 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 C'est le chef de l'État. Tant que nous considérons à Zabo Poussana. Kalisa echene, Lokolala toko kalisa echene, Adinagi atega gome, atega gome, Lokolala toko kalisa echene, Lokolala toko kalisa echene, Adinagi atega mukame. Toko Kalisa Echene. Viva! 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 Et bien Tshisekedi Ouamouloumba président élu. Viva! 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 Tshisekedi chef de l'État. Ok, merci Mingi. Vous faites à ma bonne bonne amie. Soki na ye lelo kosolola na bino eza mpona kosala clarification ya makambo boye oyo ezoleka na kati ya mboka naoyo ezoleka na kati ya bato IDPS viva viva. Avant de commencer na kosenga bino pour observer une minute de silence en mémoire ya vice-président ya parlement de vous 10e mérite ndeko na biso fils Mutambala oyo azalaki na biso awa mikolo nyonso yango basenga bino pour observer une minute de silence avant tobanda masolo na biso. IDPS viva! Viva! Soki lelo na ye liboso na bino parce que moza ba ayant droit il faut boye ba makambo nini toza nango na kati ya parti. IDPS viva! Viva! Na
nakanisi lokuta elobamaki mingi à travers ma chaîne de télévision. Bakosaki ba combattant ebele IDPS viva. Viva. Tango bamandoko sa ba combattant ba mususu bazo interpeller biso mais national ino boyebi makambo yo ndeni ni boli ko sa population makambo te. Toyoki boye, toyoki balobi, ba détourner mbongo, basali boye. Ezate que tozangaki ba argument ou bien makambo ko sabino. Toyokani. Oyokaki que base et désavoué secrétaire général Nabiso na secrétaire national aux relations extérieures. Bino base, bino. Ozalia. Nga naza moko nakati ya bao secrétaire général a dû diriger. Est-ce que boye sanga devant ba journaliste bino bo désavoué secrétaire général? Bo désavoué secrétaire général? Mais ceux qui vont soutenir et pour manifester dans ma coton pour la Toyokani makambo oyo oyokaki baza boyebisa bino ke secrétaire général amemi parti et pas bato ya INC eza biloko ya lokuta olingi toyebisa bino boye okutana na kamere président ya INC eza kaka ndeko mavungu te oyo akutana na ye en tant qu'acteur politique akoki kokutana na acteur politique mosusu toyokani ngai nazolobela bino awa ngai nakutani na ndeko kamere à travers secrétaire général mavungu te mutu ya liboso oyo tokenda na ye sur aveni mwenedi eza chef na biso ya liboso Jacquemaine Chabagne en tant que secrétaire général tokutana na kamere deux fois epa na ye toyokani c'est-à-dire toluka mutu ya secrétaire général mavungu te ke ye akutani na kamere soki ezalaki infraction balinga basanctionne mutu oyo akendeki liboso toyokani bayebisaki bino awa ke non bake kosala alliance eloko wana eza eloko ya lokuta ntango IDPS esalaki alliance après dialogue na RCD basinyaka mukanda toyokani banda bazoyebisa bino babiloko nyonso ya lokuta wana basi balakisa bino document oyo eza kolakisa ke non IDPS asigné alliance songolo paka bayebisi bino ke IDPS ake kokutana na baparti boyeboye puisque ngai naza na gouvernement banda congrès esila toyokani naza parmi bato baza mieux placé mpona koyebisa bino vérité naza komikumisa te nalobi ke naza parmi bato bayebi vérité mpona koyebisa bino depuis congrès ti lelo naza ministre na kati ya gouvernement ya IDPS toyokani du par conséquent nayebi makambo mosusu oyo baninga mosusu bakobomba mpona motema mabe biso ntango tokei réunion ya liboso après rencontre na baenvoyé spéciaux nakokende plus loin koyebisa bino ke même rencontre na baenvoyé spéciaux bafengol nyonso wana na assistant na réunion wana mais sans voix délibérative na ndako ya ambassadeur ya États-Unis c'est-à-dire nayebi quand même makambo nini nakoki koyebisa macombattant toyokani batika kokosa bino na babiloko ya lokuta d'abord nakosema pesanga na papier ya liboso wana soki kotali papier oyo ngai napasolaka mikanda te soki tosali no eloko ata après 10 ans soki tembeyaka kotunanga na kolakisa mukanda oyo eza projet bandeko ya baparti politique mosusu basalaki intitulé nango eza ke déclaration de l'opposition politique et de la société civile mais biso ntango tokomi place wana ngana ndeko Félix Tshisekedi toyebisi bango ke non déjà intitulé ekosala te ke totambola po biso toza kose reconnaître comme parti de l'opposition te biso togagnaki makonomi il faut quand même pour reconnaître statut na biso wana soki tokomi ke tondimi ke toza opposition c'est-à-dire toza ko reconnaître ke za mutu moko oyo agagnaki quelque part yango bomoni tobaraka na babik appellation ya nous force politique
et de la sociale et outande pas na biso tant to ebisi bango balabino boza na droit na bino babare IDPS viva viva tozo misa ba élément nyonso pona kolakisa bino ke bakomisaki Lukuta et pas bande neti mode de communication bomonaki ntango président azobima mboka azoke avant même tosilisa bomoni badocument nyonso mutu na mutu asigné place na ye après avoir corrigé l'intitulé ya liboso bakoti na logique oyo ya biso tobandi kotambola kosolola ndenge tozali awa est-ce que président Tshisekedi bato bavotaki ye bazalika bato ya IDPS est-ce que président Tshisekedi azaka président ya IDPS ou bien aza président comment président Tshisekedi aza chrétien est-ce que bachrétien bango moko nde bato bavotaka ye boko comprendre que Lukuta ezaki ebele soki tomisi biloko oyo puisque eza badiscours oyo bazosalela bino ya kokosa ke non bamemi parti epa songolo pakala eza biloko ya Lukuta na 2011 avant élection tosala bamarche ebele na boulevard awa tobanda osala na baparti politique mosusu te obandaki kosala na baparti politique mosusu te est-ce que r wana mavungu nde azalaki secrétaire général r wana ndeko Félix nde amemaki bino na baparti wana est-ce baparti oyo tobanda osala nango eza baparti ya IDPS mais mpona nini bakondanaki periode wana te lelo ntango tozosala kaka bamanifestation na baparti politique mosusu ekomake non bakei na parti epata mere oyo basali est-ce que eza motema malamu balobi o bakomi kokende osala baconférence de presse epata mere eza boye mais ntango tosali conférence de presse ya liboso ya kodésavouer badepute oyo bazalaki éli sur la liste de l'IDPS tosalaki yango na permanence te tosalaki yango epa Jomi Longala président parti politique est-ce que eza permanence ya IDPS mais soki ezalaki infraction mpona nini bakondanaki yango te na période wana ozomonaka eza kaka biloko ya Lukuta na motema mabe mpona kokotisa nungunungu na kati ya IDPS toyokani makambo ntango nazoyebisa bino eza teke bobombango ifo bokende koyebisa mpe baninga bozala complexe te eza na mutu moko te oyo akoki kointimide bino problème ezosala bandeko wana eza kozanga information sikoyo ntango bazokende pa bato bakanisaki ke bango nde bazalaka na information na makambo nyonso babandi kokosa bango toyokani awa bayebisi bino famille ya président Tshisekedi ememi désordre na kati ya IDPS ndenge bazoloba na bachaîne ya télévision eza boye te me nga na koyebisa bino eza eloko ya Lukuta eza nde motema mabe mpona nini baoyo bayebi te na koyebisa bango banda genèse tozalaki na secrétaire général Bongo ntango balongolaki ye ezalaki famille ya président Tshisekedi ezalaki kaka biso moko bacadre nde tokomaki kobundisa Bongo bacadre ya période wana bakoyela biso ere wana biso toza na niveau ya base prenez-vous en charge po bazalaki koyokana na Bongo te basali bakabali na bango ti na ndenge Bongo asali nini akei kotikala koyoka kombo ya famille ya président Tshisekedi kombo ya mama Marthe ou bien Félix na kati ya eloko wana Bongo akenda ntango président anome Masamba deuxième secrétaire général bitumbe bandi lisusu Masamba azokende ozwa mbongo na pouvoir Masamba azaboye il faut alongwa azolatisa parti pongi wana président asali nini atelemeli bango ezalaki préparation ya bandeko oyo bazalaki kosupporte Masamba te ezalaki kaka na kati na biso moko tozoloba biloko wana po boyoka yango boye bango batika kokosa bino ke o famille ya Tshisekedi nde eza la base ya likambo songolo pakala il faut boyeba biloko wana babundisi Masamba ti baye koutilize même ancien assistant ya président Tshisekedi po bafabriquer décision ya Lukuta oyo basuspendre secrétaire général Masamba na ndeko na biso mosusu oyo azalaki kodirige comité national PAC basali eloko wana kaka famille moko bazali eloko akize wana
mais qu'on a mis son bon de froid qui m'a envoyé billet. Ake inde pas président à tout mais président Tomoni décision mauvaise pour circuler pour suspendre comité national na secrétariat national. Oyebi makambo président lobité na yebi biloko wana te na minute nga za ko se reposer puisque santé nanga eza malamu. Toyokani kaka famille moko mo bwana ebimi na information ego bisa biso ke eza biloko ya lofuta. Ba o tozaki na bango na époque wana soki tozoki courage ya côté le ba Belgique po tozaki information ya sûr. Toyokani tolongo wana tokena étape ya secrétaire général Alexis Moutanda. Lokola balingaki était na bamususu babandi ebitu Moutanda azosala tournée na ye comme secrétaire général a redynamisé parti bazonge lisusu ba combattant base prenez-vous en charge. Moutanda cherche à renverser le président azosala campagne na ye moko nyonso wana motema mabeka kana kati na biso moko soki mutu asala eloko oyo osepeli nango te il faut calculer comment le faire partir, comment on nuire. Nous sommes à Malam. Est-ce que tant qu'on va combattre Moutanda, famille à présent, c'est que des agina quatre. Ils sont morts qu'on est token de Gena Makamuna, ils sont token de Gepa, famille wana. Les gens à la société, nous ok, Kolobelayo, mais Bango Pe, Bazakamaye, les Bakota à Makamwana. Après ça, Kaka, Toyokani. Quand on toleke étape, il y a Alexis Moutanda. Donc, comme il y a étape, il y a Jacquemin Chabagne. Baefsaki bino etango Jacquemin na longwaki ezaki likambo ya famille ya président ezaki likambo mama Martinien Félix tokende nanu kozela babandi nanu wana eza étape mosusu ozobrile ba étape ya liboso président azoyebisa biso ke to accompagner na stade de martyrs avant prestation de serment ntango toétudie nombre tozaki ebele te ayebisi nga ke toyebisa président ke kuna ndenge batie ba GR na bachar mwana bokomeza te oyoka réponse ya président ntango tozopese azorépondre azopesa rapport na likambo wana président azoloba ku na comprendre sikoyo bato bayaka koloba ke oza incompétent baza na raison c'est-à-dire bacadre mosusu basi babandaki mpe kosala nini kofunda ye ezaki lisusu famille ya président la famille à présidence. Pour retenir Babylone pour en avoir, puisque vous avez le mingi dans ma chaîne de télévision, on a proposé ça, PEF. Dans l'équipe à étape 1, le col à Babandé qu'on publiait déjà, un jour, aïe, secrétaire général Chaban, pour côté pas président, bateau bazaki koyo kananaete, ba instrumentaliser ba service ezaki na barrière. Est-ce que yo kokota et président koyamba yote le président so yamba te est-ce que c'est famille à président kaka famille moko bazo akize wana tango ye abenginga ayebisinga na téléphone que mon cher naza wana entrée ya résidence ya président mais bagarre do bazo compliqué nga kaka famille moko baza le loko filipande wana na zui téléphone abengi moko ya bana ya président na FCM. Comment le secrétaire général Azali Banda va empêcher pour apporter le petit vrai dans le but abimi nae agangeli batouana atuli bangona na FCBino que secrétaire général apporte dans le pangoté tozo kana malam tango ayebisi bango bongo secrétaire général Salimini à côté famille wana aider ou bien aider était est-ce famille wana continue à conflit à créer mugulu na kata parti à chaque moment je lance un défi à quiconque a prouvé le contraire. Famille à Tshisekedi Tikala Popota na likambo côté ni de près ni de loin. Je suis parmi les responsables de ces partis. Na ebini ni nasa boye sabino. Nazolo bango te pour la flatter bango. Mais nazo sabino vérité il faut boyer bango. Dans l'équipe étape 1. Donc comme une étape il y a secrétaire général actuel Mavungu. Kaka na kati ya bakadre bitumbe bandi lisusu Mavungu est incompétent Mavungu ala parti bongi est-ce que tango biloko wana le bandaki famille à président ekotaki bakangeli biso permanence avant même bakangela secrétaire général Mavungu permanence secrétaire général ya liboso Chaban bakangela biso na ye permanence wana
tokomi kokende kosiéger na fédération ya mo amba na lembo tozoyoka na malamu ntango bakangaki permanence wana ezalaki famille ya Tshisekedi non toyoka na malamu puisque lelo tout le monde qui veut nuire tozala na respect nga nakomaki na baoyo tozalaki na bango nakomaki ti na village ya président na ndako ya bandolala. Est-ce que vous trouvez ça normal ntango bazolongola motu na grande ville boye baleleke ti na village na ye akende ovanda na bana na yo bamesalaki kolala na courant kosokola mai ya pompe bazongeli mai ya zamba baza na droit kokende kose faire soigner te oyebaka dans quelles conditions bana ya président na bandima na Kinshasa mais babimisa bango na baboîte ya mike ya nzete babima na baidentité ya likuta po bakende poto bakende kotanga bazalaki na droit ya kotanga te ese bango bazalaki na problème mais soki lelo tozoloba toye na idps mais bango basali eloko yango na misu na bango de quel droit tokobenga na bango lelo ke biso tosaproprie eloko non to réfléchir neti bato to réfléchir neti banyama te puisque ata ovandi bo soki nyama yo bambie libanga liboso soki amoni yo akoyeba motu wana azalaki na intention ya kosala nga mabe eza boye te mais oyo tozoyoka na matoi eza soni na adefa nazomituna bato nayebanaki na bango bangoyo soki toza na mziri ya koloba verité te puisque nga na kosenga bino bato kozali awa soki bokeye bolobi bien ke non national augustin ayesaki boyeboye bopesa biso version mosusu et puis lukutango eke ti na niveau nini gouvernement apesi mama Marthe Mbongo $1 million, mes chers frères. Gouvernement ngo oyo akopesa mama $1 million nde oyo abandaki koprésente bafiche médicale ya président na chaîne na bango 1000 volume oyo bandaki kocritiquer président matin midi soir bapremier ministre nyonso bafuta bango baindemnité de sortie. Président Tshisekedi azalaka premier ministre na moko te bokende na primature wana bokende na ministère ya budget ministère ya finance bovérifie mpona nini ye bafuta embongo te asalaki mosala te non eza lisalisi te nazoloba bango bino bajournaliste boza wana bokende otuna bato ya primature ke toyoki porte parole ajan idps azoloba ke bopesa bato nyonso baindemnité de sortie mpona nini bofuta Tshisekedi mbongo te puisque eza kado bazopesa ye te eza mosala asala nde bazosala nini ifo bafuta mais babiloko nyonso wana ozominimize yango okomona moto aleki na ye na télévision abandi koloba n'importe quoi et puis bazoyebisa bino ke badetourne mbongo $400,000 et pas famille ya président donc ana bien na place wana nga naza secrétaire national na s'improvisa te na banda cellule ti ndenge naza koma nazaki même responsable na parlement oyo baoyo tozaka na bango période wana bayebi nga nazaki na parlement oyo voilà naza moto oyo nazoramase biloko de gauche à droite ebele ntango tosalaka bamanifestation awa tolandaka bato oyo akopesa biso mbongo combien oseki parti bakotizaka biso toprépare congrès po bazolobaka mbongo eutaki libanda budget oyo tosalaki ya congrès ezaki ya $100,000 mpona réussite ya congrès tozwa mbongo wana tosalaki simple calcul ke sur 15 fédération oyo ya libanda oyo eza opérationnel chaque fédération ekopesa €5,000 bokende kotuna Remi Masamba c'était ça le calcul kotuna tous les membres oyo bazalaki na commission choc c'était ça le budget oyo tokotaki tolobaki ke $25,000 ekouta na combattant ya kati comme nous avons 52 fédérations tokosala cotisation tokosi $25,000 €75,000 ekouta libanda tosali congrès mbongo wana ebima te nalobi ke mbongo wana ebima te ezali kaka bapromese omona eloko moko nga azalaki na sous commission économico-financière oyo ezalaki dirigé par Fe Tabukalala secrétaire général adjoint oyo akufa mpe asona nayebi quand même comment tesi tobandaki kofonctionne na makambo etali bongo nalingi nalekisa bino kuti na période ya campagne bakandidat nyonso bazalaki
beau parti et de ça qui bon côté pour la bacana na lokola les alaki ceux qui okutani na muto a sepe nao aplisi mbongo apesi yo alobi kendo sala campagne les aboyete mais ceux qui biso bana bitinda oyo mosusu oyo bato basala de peste bazo pesa iso bambongo wana à combien plus forte raison président Tshisekedi ye balinga bafinancer ete balinga bafinancer ete sikoyo ye soki bafinancer ye mbongo wana ye eza ya ye te ekomi ya bino ekomi ya bakombata batikala kopesa bino liste de cotisation oyo bato basangisaka mbongo mpona kopesa même mbongo oyo bolobelaki awa ya 300 000 $ ya bakarte eza mbongo bakotiza na bakombata mbongo bapesa epa mutu moko ntango mutu wana apesi mbongo président alobi naza mposa na mbongo na ete ezongana mutu wana amoni bongo alobi nga alingi na ede mobulutu asala makambo na ya campagne mponi nazopesa mbongo azoboye président soki asa boye eloko ifo bocomprendre mutu wana abeta batour akota kote ya barelation mosusu ya président po ayebisa bango peme bazopesa président mbongo azoboye mpona tellement que pression elekaki président alobi bon makambo wana etalinga te baye na mbongo bakotisa yango na ndako lokola président alinga komona mbongo wana au jour mpe président azopesa mbongo wana nga azalaki wana soki botuni meme ancien secrétaire général akoyebisa bino ke tozalaki naye bazwi mbongo président lokola bande kosepela na poli wana te na ndako na ye azwa kaka phare de carton wana azwi yango aye nango pu esi akende kosisa makambo ya bakarte même likambo ya bakarte wana eza famille ya président moto esoulevaki yango te kaka biso moko bacadre ndenge tokendaka kosala bacommande ndenge tosalaka makambo oyo boyebi nde tozongi toyebi koyebisa président ke président bakosi yo bayebisi yo verité te ozolanda malamu estce famille ya président nde esoulevaki problème wana mais tomoni badefile nyonso ezosalama na kati ya bachaîne ya télévision bazoyebisa bino ke non ata bolingi bato te mais quand même de courtoisie il faut koyeba nini okoloba na 2005 ndeko mubake asala tourne awa na baprovince azalaki chargé de l'organisation mpona nini epozaki problème te non natuni bino mpona nini epozaki problème te ndeko Joseph Kabila titulaire nanga asala tourne na province orientale ero wana azalaki na finance est-ce qu'azalaki chargé de l'organisation esala problème te poani mais mpona nini lelo comme c'est Félix qui fait aussi des tournées ça devient un problème aussi bomona motema mabe tina niveau wana ntango baza koyebisa bino ke famille ya Tshisekedi eza la base ya makambo eza na kati ya parti en tout cas ozwaka ta ya kopose bango mikuna oyo nazoloba oyo bandeko na biso bakadre fédéraux esprit ntango Félix ayawa bayebisi ye non babengana biso na parti injustement président signa décision oyo makambo biso toyebaki te est-ce okoki kokende kose plaindre epa motu oyo aza kokopatre yo bake bazwi ye de 11h à 19h na réunion epa maître Fidel Kazali ntango ye azongi azoyebisa mon cher les bateau oyo basanctionne bango injustement soki nakomi na poto nakoyebisa président il faut bazongisa bato moto motema mabe akoza opposition wana toye awa na bepli ndeko Apollinaire Panzo akutani na ndeko Félix ayebisi ye toza na ka moko ya maladi boyeboye apesi mbongo apesi moto amabe akosala biloko nyonso wana ntango ozosala baje wana nazoseka ye kaka oponi yo ozoseka nayebi so tokende kuna ozokende nga alobi nano yo ovandaka na poto oyebi makambo oyo ndenge ezali o ndenge nga alobi nono nakokota na makambo na bino malgré motema malamu na ye azwi avion kaka awa ake poto babandi kojabolise est-ce wana eza malamu ntango balobi ke Félix alingi azwa parti il faut kopesa bino badetail wana tosali rencontre ya liboso na Ibuka tokutani na Jacquemain Chamani tosololi pendant 1h30 moto alingi bato batikela ye eloko akokende vers bato wana ke no boya tosanga akosala ngo deuxième rencontre puisque bayebisaka bacombattant babiloko wana bakutani
na Valentin Moubak et pas docteur Eteni bao bayebi côté ya GP wana réunion bandaki boyebi erni de 17h jusqu'à 2h du matin. Est-ce que Moutoyo alingi batikele parti akokende koluka batu ndenga zo sala wana hein bona nini motema mabena lukuta eza kotambola yo kanisi ke soki oleki na chaîne ya télévision olobi yo oza na raison soki ya wana tourne wana tokuti na mweneditu un secrétaire fédéral a s'autoproclamé président fédéral. Mais nous en tant que cadre tokoti keloko bongo le kaka ndemana tokopesa bino tomite non yo oyo aza président tika président asala mosala na ye bayoki yango malamu te. Félix est en train de nommer les fédéraux alingi asala boye na moko na lobi me ye moko biloko akomaki yango ayebisi soki même caméraman azosueur assistant na réunion wana tozaki na bango na moya. C'est-à-dire, on peut comprendre que eza toujours monté maman. Bayebisi bino ke biso totambolaki na badepute oyo baza exclu. Mes chers frères, awa na Congo ba compagnie d'aviation eza boni oyo eza komema bapassager eza se aye moko te. Est-ce que biso toza na pouvoir akende ekisa bato ase akende lobomema songolo paka lobomema te. Voyage ya liboso tozokende Mbujimayi tolinga tokende na gouverneur Boy Kasani ntango akomi boye amoni biso na aéroport adevie na ye atiki baconseil na ye tovoyage na bango avion moko puisque vol eza kaka moko eza ndenge moko mpe na voyage ya Lubumbashi badepute wana baza baeli ya Lubumbashi basombi biye na bango na sea biso tokoyebisa bango ke non okota na avion lelo te eza tour na biso ezalaka société ya bino mais baye koyebisa bacombattant o Félix azotambola na badepute non tozala sincère na babiloko ebele oyo toza toyeba nini toza puisque un jour même ndenge nazoloba ko un jour bakotiela ngai image oyo film obima makambo nazoloba eza na moto akocontribire ngati yango lelo nalobaki bo lukuta oyo elobami bino bosi bomona bato oyo baza kose réclame ya IDPS empêcher bato oyo baza devoir autoriser à IDPS balo awa ntango président ozovoyage j'étais sur les dossiers ceux qui botali bien eloko eza quittance ya RVA président voyage le 16 août oyo bakomi awa le 15 août ngamu na négocier mpona bamituka ndenge tokota nango na président amata akende na epoto mais ntango tozokutana na bandeko na biso bazondima biloko aveuglement bazoyebisanga ke national oyebi ke président azokende Afrique du Sud lokola nga nayebaki vérité na lobi bon ozoba wana na kotiko nango kaka nakobisolobon azokende mokolo nini non asa désigné autant de personnes baprécédé na Afrique du Sud ya kokende Afrique du Sud après wana nde akefoti mais nga nayebi ke nauti kofuta bakitance na RVA soki bapilote baye na avion lobby président sala nini a voyagé bon nazomona moto azoexplike nga biloko azomaîtrise te nga na lobi bon président kende Afrique du Sud oui nga lobi bon ça va bonne chance to souhaite ka bonne route ndenge azokende par Afrique du Sud oui puisque okoki ko moto wana azwi information et pas moto ayebi ke ye nde nzambe inspiration nyonso eutaka epana nazwi badetail nyonso ya mike wana mpona nini parce que lelo bato babosani ke baza bacombattant bakomi au service des individus boyokaki makambo ebele awa o bazo accompagne ebembe na morgue biloko ya dialogue eza makambo ya mavumbu na Félix awa président alobi asigne te me alobi ntango alobi ke azosenga bato batosa élargi aliki koyebisa bango boye botosa mavumbu wana nde secrétaire général oyo aza en place pour le moment toyokani président oyebi bien ke bao bayebi avant voyage ya secrétaire général nazokutana na bato bazoyebisanga ke o président abengi mavumbu po akende oblame ndenge président bila or abengaki mavumbu po akende oblame bonga mpe abengisaki nga po akende osalanga nini
Puis parmi bateau, il y a voyagé dans le secrétaire général, pour ça qu'il se mit par. Il y a une ambassade de PCK visa, il y a un bon, babengi mafungu probable, mais il y a un babengi là, il faut pas ça la ngani. Pas que nous lianga. Non, tu as la malamu na place one. Hein? Pour le but que babengi secrétaire général, on n'a pas qu'un écho blâmé. Mais il y a babengi là qui n'a pas péni. Il faut comprendre que les Babylone toujours il y a le Koutana moté mamabé. Tout le but est que ceux qui ont un tambola malam, il faut qu'il y ait là, wana. Ils sont tous dans le parlement. Ceux qui sont dans le moté mamabé, le point de vue du parlement, est-ce que nous avons tellement place? Hein? Mais pour nous, il faut que nous ayons une canicité que non. Le point là, nana sali na suki siboye moninga place la nini. C'est comme ça que biloko est collecté. Ce qui est là, la canicité makamunazo sabino wana eza très utile et sengele kana et sabino ko na Lubumbashi bandeko babengi président fédéral à Katanga pour traduire secrétaire national en fonction de la justice. À quel point ça va tourner que Bakangaye. Yo so mona IDP c'est que le c'est IDP mususu ke. Okangelanga IDP mususu. Ko monango. Même les soi-disant présidents Oyo Bazolo bana wa se comporter qui na ndenge oyo le Mobak oyo le Bama quitté. Tokutani na hôtel Lubumbashi na ville. Félix s'est humilié malgré lui. Un ministre qui se rabaisse devant un gouverneur. À quel Ngana Boya qui m'a dit que moi je ne parle pas. Je suis secrétaire national. Il doit me respecter. Moi quand j'étais fédéral, Abando respectait pas secrétaire national. Malgré ça, ok, Basololi n'a yé pendant 45 minutes. Dans Basololi pendant 45 minutes, nous avons un officier que non, mais quand vous êtes dans le coup de fil à Kinshasa. Aleki na ba média abandi koloba n'importe quoi. Vous faut comprendre que déjà les gens qui n'ont pas intention ya mabe. IDPS viva, viva. IDPS viva, viva. Base ya Etienne Tshisekedi viva, 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 viva. Akamboyo nazoe bisabino te que naza ko songolo paka. Na fini muto. Dino bo fini muto. Makambo tozolo bela bino ezako bo vulgarisant ngwe papa zokani sikoyo nazozongela makambo ezali politique ya mboka toyokani omonaki biso okipe bango te otala biso awa peut-être bango bamoni ke babonga soki situation politique eza normal ke bango bakotambola lendi awa tango bapolisier bayokanaki te activité ezalaki paralysé te azosala eloko oyo ayebi te omonaki IDPS na palais du peuple wana mpo nakanisi bino bokoloba mais national ndenge nini bolobeli makambo ya politike ya mboka eloko nini ekreaki blocage biso IDPS totikala ko reconnaître Kabila comme président te toyokani toyokani et sa position il y a individu mais sa position il y a peuple congolais mobimana IDPS en particulier toyokani mais bande kona biso bazaki na betani basigné communiqué na bango na kata communiqué balobi puisque l'IDPS c'est la constance balobi non tokosenga président Kabila a respecté Nini Poissa la 3e mandat. Parce que ben a déjà Kabila président. Est-ce que tu as signé mon canona? Et là, on a lobby, on a communiqué dans Bango. La population dans son ensemble va accompagner, va soutenir les députés. Est-ce que tu en as des députés? Bon, Babilo quoi na bino bolinga gango. Est-ce que tu as des combattants qui vont soutenir les députés? Bolinga bobe ta biso mabanga te. Ya osakana te. Bon, si ko biso mabena biso eza na place hein. Et puis plus loin balobino tozo senga na président ya CNI après ce biso calendrier global. Bazo reconnaître mal comme président ya CNI. Est-ce que nous voyons mal comme ça c'est bon, Babylone ou Bongo même
À notre grande surprise, au national, vous allez porter une lourde responsabilité, papa. Yo, au Pokot Zanga, un avion sans carburant, dans le Penosa, la crash finale, il faut le prendre dans un poste à voyager, Zagabongo. Yango, les trois points essentiels, Oyo, et Kouloka qui sont Yangoana. Tokani? Ndenge Toyoki qui va s'arranger pour tout kutana, comment parler le même langage. C'est la banque. Lelo, nous avons une réunion extraordinaire, limité, où nous avons présidé et pas secrétaire général Yemoko, à sa la restitution, il y a Makambo Basololaki, Namokonzi Amboka. Toyokani? Banda Lelo, ceux qui ont choisi la bino ba information, il y a au brandir Makamuna outi ko ebisa bino. Toyokani? Toyokani malam. Akosenga bino ko. Toko Sololana, président, Nadino au Parlement, président Pierre, pour multiplier par DVD ou la vidéo à président. Tokani, message de paix à président ou à pays. Président à lobby, même conflit en dengeni ne souka na dialogue. Pour nani biso tozolo bela makambo dialogue. Biso toza ba victime, ba iba ki biso pouvoir na biso toza ko revendiquer ba bazo boya dialogue wana. C'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal. Ndeko kwa za na caméra. Soki ba ibi caméra. Réaction ya kozala nango e kozala ndenge ko na bino nyonso. Biso toza na choc ya pouvoir na biso ba iba. Mais tolingi to lobela makamango bino bolo bino makamwa na etali biso tempo cité bolobi vérité puisque bino ba votaki bino toyokani biso toza pour réclamer pouvoir na biso autour d'un dialogue. Tozolo bela makambo ya gouvernement d'union nationale tozolo bela loko mosusu ceci ce n'est que contentieux électoral il y a 2001 oyokani malam bakende kokosa bino te ke ono omoni te ke kolingi kopesa kabila passe à nord eza passe à nord te ayibaki pouvoir na biso sikoyo ndenge communauté internationale bayebi ke yo ozalaki élité mais babiloko nyonso yo koloba ke mbokendokangela kabila bokanga esinga olala pongi na ndako mais kolo pouvoir na ye alobango matinée na biso ya clarification oyo matinée na biso ya clarification oyo touti kosala ezali mpona kofixe mpe bandeko na biso ya diaspora oyo baza kovivre mosika na biso nakanisi mpona lelo vous êtes fixé oyo akozala na posa akozwa baelema mosusu puisque makambo nyonso dépendaka na aire yango napesi bino bafélicitation na souhaite bino bave le meilleur mpona ane ya sika bokontinue na lito boza kosala tobosani bino te me oyo aza na posa ya koyeba makambo mosusu atunaka eza exclu te ke koverifie mpona kozwa vraie information. Et voilà donc, je crois que vous avez suivi avec attention cette rencontre qui a consisté à la conscientisation de la base de l'UDPS et aussi vous avez eu les éclairages quant au désavouement du CG Bruno Mavungu et aussi du mariage UNC-UDPS. Nous sommes arrivés à la fin de notre élément d'aujourd'hui. J'ai dit un grand merci à messieurs Deschutes Mambetoukou qui a pris ces images. Merci à Patrick qui les a montées également. Tolobina bato bayoka kalingala ya solo tokomina suka ya élément oyo boyo kindenge bongo Bruno Mavungu aza désavoué te boyo kipe eloko nini sangisi UDPS na UNC boyo kipe ndenge balobi ete bango baza parti politique te kasi bazalinde bakondi yo balongaki maponomi na pesimbote na Charles Falefale na Claudia Kovana na Fabrice Malita na pesimbote na Riki Nemiala David Olito na pesimote na Baye Bonso balandaka congolocolenews.com tokutani na bino mbala ya sima kimia boboto omabota mabino. Merci.